na kita ndenge na ndenge. Depuis indépendance, sinon lelo Epleninyagwa conscience était na Congo bakolitisa malonga bazalaka te bango nyonso lolenge moko bawelelaka mabumu na bango babosani ete pepe Tshisekedi aganyaki élection te topesa azalaka troisième. Tolembi bango Nzampela baby bare kutele on sepeli pona nini depuis baluba bazu pouvoir na footing comme na Chiluba c'est pas possible même par des basoda comment na basoda ba telemi général na mpena pesi on na Chiluba angata malu udibulanga kwetu wa kupinde monani wa bauzangani wa bachingani po mundu comme na Chiluba chingani. Si vraiment il y a des hommes d'État dans ce pays, des hommes d'honneur, surtout, c'est ça qu'il faut dire. Parce que moi, quand j'engage mon honneur dans quelque chose, je ne reviens pas en arrière. Et je retire ma signature au nom de l'UDPS de cet accord que nous avons signé à Genève hier dimanche 11 novembre. Ozalo Kutamoko. Au moment où je vous parle, on est en train de bombarder Yémen. Vous voyez le Yémen? C'est en Afrique. Vous avez vu? Eh, Fachi Beton. Yo, Kaba, Babile Bazali. Mete Panzali. Comme une dame. Bile. Mete Panzali. Fachi Beton. Voilà. Fachi Beton. C'est là ma bire Zoya. Voilà. On est venu avec bire. Béton, le message de notre pousser les mains. Nous voulons savoir pourquoi. Donc, Yazali moto akitiselaka banguna na biso pantalon. Moto oyo akosuccéder na Etienne Tshisekedi akoki kozala moto akitiselaka Kabila pantalon te. Tozali na tina ya kolanda ete. Oyo biso problème ezali Joseph Kabila mobomi mboka Kongo. 30 juin 1960, 30 juin 2020. 60 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Tobandela Kozala. Inapashwa tu anjulule kuumbiwa. Beto yantika na kuvwanda. Kuledibwa kwa cha kabidi. Message aux Congolaises conscientes et Congolais conscients. Il vaut mieux frapper un grand coup plutôt que prolonger l'agonie. Chers compatriotes, en signe d'obéissance à notre conscience des sociales utilitaristes, nous sommes animés par un devoir patriotique de proposer au peuple congolais la structure d'une sortie de crise inspirée des celles proposées par le président élu Martin Fayulu Madidi. Néanmoins, il y a lieu de signaler que malgré le fait d'avoir salué la proposition de ces derniers, nous réfutons son idée de laisser la gérance des affaires courantes sous la direction du régime malfrat issu de la coalition FCC-CACH. Les Congolaises conscientes et Congolais conscients à qui nous nous adressons sont altruistes aux dépens de la cause prima, l'unité et la libération du pays. Ils sont ressortissants de diverses obédiences et s'entendent au-dessus des considérations des classes, des tribus et des religions. Ils sont habiles de se converger à l'unanimité pour le bénéfice de l'unité du Congo. Ils sont heureux du bonheur de tout Congolais qui les ravitaillerait pendant leur quête perpétuelle de la perfection de Kimuntu.
Eu égard à tout ce qui se passe présentement en RDC, notre chère patrie, nous lançons un appel aux députés nationaux et provinciaux ainsi qu'aux sénateurs de démissionner de leur poste. La raison est simple et claire. Les 10 postes leur ont été attribués après le hold-up électoral du 30 décembre 2018 qui a contribué non seulement à la mort de l'État congolais, mais également à l'impossibilité de la reconstruction de ce beau pays tant rêvé. La RDC est occupée. La condition sine qua non visant à éradiquer l'occupation étrangère sur le sol congolais dépendra de la capacité des Congolaises conscientes et Congolais conscients. Cette prise de conscience leur permettra de mener différentes actions jugées nécessaires afin d'inciter la population à comprendre que seul le soulèvement populaire, disons la désobéissance civique générale, est susceptible de mettre hors d'état de nuire des occupants, exploiteurs et maraudeurs qui l'assujettissent. Notre proposition est structurelle et a pour fondement l'amour de la patrie. La devise de sa faisabilité se résume en Tobandela Kozala, terme emprunté de l'artiste, musicien et poète Jean Goubal Kalala. La restructuration du pays se fera en 8 ans et sera suivie par des élections générales. Elle se composera de 4 collèges. Le collège des présidents administrateurs ou les hauts collèges, le collège des sages, le collège des cours et tribunaux et le collège de la sécurité. Le collège des présidents administrateurs ont appelé les combattants. Parmi eux, des sympathisants avec leurs 2 roues, qu'on appelle les Wiwa. D'autres sont des simples piétons, mais qui sont tous aussi dangereux. À l'UDPS, ce sont les sympathisants et les militants qui font la loi, dans une indiscipline incroyable. Les membres de l'UDPS sont aujourd'hui des véritables criminels. Ils sont violents, ils détruisent les biens des particuliers, ils tuent des innocents, des policiers, comme ce dernier mis à mort alors qu'il ne faisait que son travail. Ironie du sort, le policier tué est un Moulouba. Ces tribalistes s'en sont rendus compte trop tard. La pire des choses, Félix Antoine ne s'est jamais présenté aux obsèques de cet agent de l'ordre, quoi qu'il soit commandant suprême. Mais on l'a vu assister les casseurs de son parti, victimes de blessures, et même se pointer aux obsèques des militants de l'UDPS. L'Union pour la démocratie et le progrès social est devenue, en n'en point douter, une milice, et Félix Antoine en est bien le leader. Nous sommes loin de l'UDPS. Aujourd'hui, l'UDPS est devenu un parti de rue, sur fond d'un manque de coordination criant. De manière classique au sein d'un parti politique, les élites prennent les choses en main, fixant les objectifs. Dans le parti de Félix Antoine, c'est la base qui dirige les élites. Les militants font la loi, en foulant aux pieds le respect dû à leur hiérarchie. Combien de fois Jean-Marc Kabound n'a-t-il pas été menacé de mort par ses militants? Fils Moukoko a ouvertement, on s'en souvient, accusé son chef, Félix Antoine, et toute sa famille d'être des commerçants. Il y a même les membres des familles, il y a président. Il ne manquait plus que ça pour désacraliser définitivement un pouvoir présidentiel déjà en lambeaux. Des militants qui prennent tout un pays en otage, qui défient la police, les autorités et les institutions, qui marchent à contre-courant de leur slogan, devenu depuis officiel, l'état de droit. Eh bien, ces militants-là ne sont rien d'autre que des hors-la-loi. On ne peut pas avoir un cabinet du président où vous avez 740, on a ajouté à partir du mois de janvier, il paraît 294, les gens du même coin. Le procès Kamere est démontré par ça, non? Quand vous avez vu le temps de mon conseiller économique, conseiller économique principal, tu ne reconnais pas que le directeur de cabinet c'est ton chef. Zouawana Basali Kitapa, Bamemi Mwana Batu, et Koulouzou, Babakiye. Talaba Chiche, parti civil, Balouba. Ministère public, Balouba. Magistrat, Bangomoko. Vous faites une composition à bureau que des Balouba.
Moulouba contre un garçon du Sud Kivu. Et vous le mettez à pilori contre sa famille. Donc, et lui, on va procès à famille, à Caméré, contre Bataille de presse, à témoin de... Cajoler un diable. Demain, si lui-même tombe victime et il meurt, vous savez, la conséquence que va vivre mon peuple du Kasaï. Moi, je suis du Kasaï, je ne suis pas congolais, je suis kassaïen. Le Congo, c'est la nation dans laquelle les Kasaï se trouvent. Vous savez ce que le peuple kassaïen va subir? Ce n'est pas tous les Kassaïens qui sont avec lui dans ce qu'il fait. Nani Bobona du président, Nani commandant du peuple, Nani Oyo akolakisa bino nzela, nalobi boye nayoki ba initiative ekomi awa. Keba na babengaka démoni ya division, keba na démoni oyo ya tribalisme. Est-ce que na Congo tribalisme ezali? Est-ce que toza na tribalisme? Bandeko na ngai, tango tobundaka awa tribalisme ezalaka yango wana mpona koyebisa bino tribalisme ezali te. Natamboli epai na epai, namoni bolingo ya bana ya Congo, namoni bomoko ya bana ya Congo. Mwana ya Congo alobi unité nationale. Mwana ya Congo alobi cohésion nationale. Mwana oyo aza na Goma alobi na ye oyo azali na Mwanda bazali ekolo moko. Eza boye te, esengo to esengo te. Ebisi bandeko nebino bana majorité na parlement biso to na présidence toboyi mobulu. Est-ce que tokoki kosala musala ensemble na kimia po na intérêt ya peuple? Ba balobi ça va problème ezate, mais c'est plus simple à comprendre. Tozali besoin lelo parti ezwa mbongo, parti esombela ba cadre ba esomba na ba fédération ba mituka ba permanence. Nazali na projet ya kotonga immeuble ya 10 niveaux place. Bokoza niveau mobimba ba bureau. Bokobanda su kosala ba réunion libanda boete. Ba luki ba tout le monde peuple congolais tombo mana. Non pas on luka gel tribal ekota. C'est dit tombo mana. On va tirer mais dans luka tombo mana. Sito to bana changu. So iba to boma na changu kuna. Apati le bande kona so mekina président eli. To hostile so ti ali fobo. To bana changu tika bana changu. C'est le faire à Tchangou. Ninga lobezate. Na lobeli boso ba roke le ba fashi ba ila biso ba shikata. Tuoyo. Ba chumuni Congo ba bebisi Congo. Tuoyo so ba meki doko pomana. Tanga imona ngai. Obolanga. Ngayeyo. Moulouba Keba la katela na koboma yo so. Mona mese président Eli Martin Fayulu. Roma Befati. Botika ba buso bana yo so boy. Toko boma na toko sila na bande kono na Tchangu. Bango nyonso toyebi bango. Oto mona kana Tchangu toko sila na. Mona Martin makambo boy na boete. Bobenga ete Felix makambo sala Tshisekedi après segment na ndaku na ye. Batikala kokanga ye ata mkolo moko te. Ongo na lobi eza boye. Bayeba ke o balingi batumbola batumbolaka ye te. Toko lobi boye. Jeudi so basali ba banti to bunda to tumbama awa na mboka. Oya linga luka akozwa ngo. Awoyeba ke to en tout cas wana pena to zana kanda to banija bakanda. Ole zabile na bino to lobu. So bo le kisa ngo na bino ba bo filmawa. To beba na bino mabe. Bango balobaki tribalisme ezalate. Mais tomoni ba juge oyo atinde invitation aza Moulouba. Asalela ki Moulouba te, asalela ndenge ezali. Soki te asala mibeko. Asala mibeko. Mais saka sali ki Moulouba en tout cas akokomisa banu bebele na sekolo. J'ai dit to bomana.
tozomona clair na Congo na biso te na suki wana na mona eta merci na mona kaluba oyo kaka tobomaka bato baluba nde babomama na bandako tokozikisa bango. Nazali chef de l'État, directeur na bureau Nangai, maître Nimi, un Zaïrois, un militant. Mais Azali Motoya bas Zaïr. Mais ça ne m'empêche pas moi de dormir. Oh, à quoi baba secret ni na Zainango na bomba ngone. Quel secret? Na bomi moto po bomba akenda kusakona yango. Ba dossier à l'État. Chauffeur officiel Nangai, capitaine Maïmbi, Bazaïr, qu'est-ce que ça me fait? Akena Kubumanga, il y a un accident. Na banga epona nini? Mokonzi ya maswa Nangai. Commandant ya maswa, moto ya Zaïr. Je suis bien. Ba pilote batambu sangai poto Amérique, Asie, Chine, tout ça là ya Zaïr. Mumbanda Zaïr na katite, mais ce sont des Zaïrois. Ils reconnaissent en moi leur chef et je suis tranquille, en paix. Chef de cabinet, chauffeur, commandant à bateau, mais je ne dirige plus le Zaïre. La commune, un chef de bande. Vous allez en ambassade à Congo, en Afrique du Sud. C'est-à-dire quoi? Ambassadeur Mpoko azokoka kodekante situation na biso te awa tozali na salle ya réunion ya ambassadeur tosengi mbongo te tosengi eloko te tosengi eka biloko misato kaka adekantele biso situation ya badokima mpona passage na biso si tokoma Lubumbashi ambassadeur azoyebisa biso en plein air gouvernement ya Congo boza baventurier bozotinela mbongo te kwa dekante situation tozolala na kati ya ambasade libanda na Malili na banda biloko kolia nano koza nango na ntina te ambassadeur Ben Mpoko alobi boye gouvernement ya Congo batindaka mbongo te voire meme mbongo ya loyer ezali te tofuti bambongo na biso ya batenalie na mbongo wana bazwi bapesi basi na bango bamakambo na bango po bakende nango na bashop na bamagasin mbongo wana ezozongela biso te awa po balesa biso donc bino bakonzi bozali kuna lokola botindelaka Mpoko mbongo te ambasade ya lelo soki ke no erreur tokobuka tokotumba mbongo oyo basi na biso na kombo nanga Luzolo Kindenga Magloire na yaki maladi awa vous avez vu naza malade tokomi 1h55 minutes na moni porte le lit boum bato bakoti vraiment bazalaki ebele quand on dit ebele ya ebele bakoti na ba machette bopesa mbongo na lingna la mkala où j'étais na mbetu yo lala imbécile pesa mbongo na lobi naza opéré naza maladi naza vraiment na mbongo te batala mbetu bisika na lalaki bazui les $50 fana futa fana bimalelo $50 était là bazui yango téléphone nanga na montre nanga ekei bakepa ba infirmier bazui ba infirmier baso kitoko pona bimana bango bo sepelisa biso bazui ba infirmier ni bale ba violer bango tant bazo sala wana ngai nazomona bake ba longoli TV bazui ba infirmier ba violer bango na kati babimi na bansu libanda ba violer bango wapi mbongo infirmier wabi mbongo to travailler qui déjà ekenda ki mais auto za mwandambu ya mbongo ya pharmacie ya mkezali pesa bisongo pesa ba pesi bango bio o eza mukebo bakisa infirmier bisa va mbongo monsieur na maternité donc na maternité baketi na maternité bazui mbongo ba violer lisuku na basu kilos na bango pardon basu vêtement na bango même eza libanda wana na vo même makila so boke makila eza wana bakoti bandi kopiye ba mama ba doki bazui ba mbongo nyonso ba téléphone ekei nyonso ya motuya ekei. Allez, s'il vous plaît, bakoti bazui Microsoft babimi nango moko to babimi banzo kene moko beleli masa izala mi balé bazongi bazui tous les mi balé wana. Allez, bazui ba makila na ba chasse neza ba makila oui bazui yango batina kasa basaki bagi pas docteur pesa mbongo bi docteur bi non naza mbongo te nazoki na ba 10 000 à 11 000 bwe maladi mpe akabela kingango zwa bazui yango pesa chaussure bazui ba blamba docteur bazui biloko na biso nyonso ekei vraiment na kostenga na président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi naza mukongo mena linga yo muluba papa
les jours à vote mutu tatindanga na voter yo. Pourquoi vote? Naebaki mutu na voter azanani auti wapi alingi nini pe souci ezani na peuple congolais. Papa na voter mutu tatindanga. Je t'en supplie là où tu es. Oza papa onga na linga mingi. Ko bongisa bantela c'est bon que je te bénisse là où tu es. Ko sala bolam oyo sala c'est bon mais toki ko zwa eloko na moins cher mais toza insécurité ba kuna ba ko confisquer biso yango. Yango c'est que je vais te demander ce matin papa là où tu es. Pardon, naza orphelin. Papa nanga kufa, tu vivre la pasi. Tu as besoin de sécurité na mboka na biso Congo. To comme il voit même mbongo to bomba na ba sous-vêtements, ba maman bazo bomba mbongo na ba soutien. Pourquoi? Parce que pour na ba kuluna. Je ne sais pas to uti wapi toza wapi tozo kene wapi na Congo na biso. Président, je t'en supplie. Maman Denise Nyakero, pardon la bonne delioza maman oyo botingai. Ndengo lingaka Vanessa mwana na yo ndengo linganga na za mwana na yo. Pardon, je t'en supplie là où tu es. Oza maman langa la bonne delio. Toza na besoin de sécurité. Toza na besoin de délivrance na Congo na biso. Et comme mi colonie so kuluna lelo kuluna lobi kuluna. Otonga boutique ba bouki nyonso tout ça nous voulons vraiment la paix. Notre combat sera celui de vous apporter la paix, une paix définitive, une paix nécessaire pour la stabilité de notre pays. Et cette paix, croyez-moi, je suis prêt à mourir pour qu'elle soit une réalité. Sekeli Chilombo biso toza bazairwa eloko tozolela douane il faut ekita biso tobandi château rouge bazairwa lelo toza lisusu na place te château rouge ekomi ya bacamerounais safu camerounais kwanga camerounais biso toza na eloko moko tozosala te ya biso makaya bosoki totindi kuna bato ya douane bakamati conteneur bazindi na mai ebimi ya kopola soki totindi ya biso mbisi bazindi na mai sikoyo biso tokotonga bandako kuna te tokotiela na olibela il faut tosonga mpe na mboka na biso. Bon mamu nalingi opesa message mo fort na mwana nao Félix na Chiluba Tshisekedi Tshilombo message anyangi kupesha ngo wa tukangwila douane umbusha bivi bonsi mu douane tetunka yetu tukalibe tuliezela douane yetu tujitumina makayabo tujitumina bikele tujitumina zolo tujini makuta. Merci beaucoup. Mama bakwanga na yo otekaka mo combien? Kwanga yango oyo. Kwanga oyo mwana teka yango ezate. Nazoteka kwanga oyo moko na dero. Bona ndi na zelezo ya. Okokoma wa futa mbongo. Mbongo waneza na taxi te. Toningi to futa mbongo na biso na taxi. Tiele biso taxi ya machine na yana futa mbongo na ngamba la moko biloko na ngaye. Bon maman, vous êtes congolaise non? Congolais, olobi nini par rapport à quoi ngelo goliaka? Alobi nini? Alobika ndenge mama bazoloba que douane eza cher la kitisa douane comme ça biloko bando kota malamu. Bon merci beaucoup na zéro fenea. Safu yango ya ba Camerounais. Biso tozaka na safu ate. Biso tozana na safu te. Safu kaka Camerounais. Biso tokoteka te. Merci beaucoup na zéro fenea bo monde ba mama se plaindre, communauté va se plaindre concernant makambo ya douane pe. Comment mboka mo bimi kozala le douane de plus cher des biso. Passeport ezate. Biso tozo kamuna passeport. Le passeport. Félix pe pendant la poto ube réalisateur na miki. Yo mo yebi. Wi na ministre de Soubaza na mikana na mikana ba préfecture. Douane na passeport. Moi na Kinshasa qui n'est pas si.
passe l'équipe papa bongisa mboka tolingi yo bongisa mboka mboka ezala beto zonga mboka na biso. Merci beaucoup. Biso soit disant na ba richesse on ndeni biso mboka polo mboka tozo rejoindre na ba richesse na biso en oti. Hein? Merci beaucoup na zéro fene azo ba mama Château Rouge à Sepeli. Félix communauté Paris bazo réclamer un passeport na douane. Bonsoir, batata ma maman, bandeko banso Ekolo Congo. C'est encore Claude Moutima, émission Baliangando. Ndenge ka tolobaka Baliangando mokili mobimba, Baliangando c'est état d'esprit. Baliangando ezali représenté na Congo Flash, pe na Sofkem TV, na site où tout le monde partage émission Baliangando. Soyez les bienvenus car vous ne serez pas d'ici. Nous sommes ici pour l'intérêt de notre pays et nous avons eu 24 millions de morts, 285 fausses communes à travers toute la République démocratique du Congo. Pandekolanga yango toyaka awa kolela biso, toyaka awa te pona kokomisa moto moko, toyaka matanga na biso o tozela ki matanga esila. Ndekolanga lelo tolobela Congo na biso, Congo na ngai, Congo na yo. La politique de la RD Congo tourne à rond, ne touche pas à mon leader. Le nom de Congo est comme un leader, comme tous les candidats, tous les kokola. Alors, baron Kambo, chaque fois, jour et nuit, j'étais encore à l'école à l'époque. Vous avez Sotraz, 0D, vous avez 03, vous avez TT, vous avez Kimika, c'est école Boussonnaire, vous avez 03, scolaire, vous avez à Matete. Beaucoup de gens ont 0, écoutent quelque part, écoutent la gare centrale. Beaucoup de ligne 11, écoutent la 0D, écoutent quelque part, écoutent la D, 3, écoutent quelque part. Vous savez la correspondance, vous savez la bisi avant classe écota. Vous voyez que héros de la classe, vous avez un abonnement parce que vous contrôlez votre cabine. Vous vendez quelque part. Ce qui est la classe, c'est le baba, la tour à midi, comme vous kende. C'est à ce moment-là qu'abonnement comme si on a la validité, vous mettez un abonnement, ok. Donc, tu es moi qui n'a pas moi bien, parce qu'ils allaient me cannabiso. Tant que tu as quoi, tu as un leader. Le leader n'a pas de leader, c'est pas King Kester et mené. Le leader, c'est qui a musique. Bah, on va dire que le leader, tu vas dire que football, parce que le leader, c'est le joueur de bango, bah, Kabongo, bah, Moutoubile Santos. À l'époque, on a donc vraiment bon leader, bah, tu as ma babale. Bah, on ma musique, bon, c'est Kester, King Kester et mené. Na papa Wemba, bah, c'est King Kester et mené. Ah, tu connais ta concert, bah, petit concert à Lubumbashi. Allez, papa Wemba, na Jimmy Weston, il y a triple semelle. Na chemise en zenze, banini, papa Wemba, qui na gondo. Mais, Kester qui na triple semelle, papa Wemba, qui a attaqué semelle, c'est ma décision, tout le monde, c'est la moindre validée. Mais les lots, discussion échangeant. Année mususu, année wana année temps toujours kola, wenge koya. To bimi la Kinshasa wenge zaki ensemble. Tant to bimi libala to za koka wenge panzani. Discussion wera jibe. Mais tant to na Congo to que wenge zaki ensemble, bazaki bango tout ensemble. Malgré tout mon tayamvu, rappeler Kimbombi akende ki déjà ba kende ki pe kuna zaki rappeler El Paris na wenge. Tout le temps, déjà, tu na biso, tu bimi ba qui cherche. Tu barali. Pendant tout ce temps-là, leader, et c'est là qui mingi musique, football, et puis quelques jeunes qui biso ont une passion journalistique. Tandis qu'on s'épelle là, autant la Kobe, qui me paye na radio na 12 heures. Et nous sommes qui me paye. Aux élus info dernier, parce que tant ils ont jeunes, vous allez banda tout le temps vous avez un palais, donc c'est la mini info dernier. Au monde a Kudura Kasonga, Beta costume, ils ont présenté info dernier, bien Ngongoluo, info dernier vous êtes là, parce que vous avez femme là, femme vous avez tout vous sepper la Kanabango,
Masa kuna sana parler na bango bozo motonga kimi mbangwa tamso za kudura kasongo lelo. Buvandi na tombo kosola motonga ne kudura kasonga beta kelo kwana beta ke information na tout na mutu papier ça la quitté badini té bon na ko kimbe na 12 bozo solola à part ma musique ba football bozo solola. Mais politique tout ça qui ba leader té tondé ko bundela Congo. La politique tout ça surtout to bundela Congo parce que je me souviens à l'époque, Maréchal Mobutu a recruté Sarma, même époque de ma classe. Bozo qui débat, bozo c'est la bus scolaire, oyo, bien, OTCZ, oyo, bah, tiens, commando à Sarma, à Simi Mundu qui venait servir la nation, Bérévé. Bozo c'est la bis, la jeune. Bisouana, donc, c'est la commande, bisouana, tu es pas qui va chauffeur, ma bis. Chauffeur ba bisi chauffeur parce que toyeba ki makambo yo te que Congo Zaïre na biso à l'époque to ko défendre nation to ko défendre leader te Mobutu te il y avait des bangwande oui il y avait des ba école to ezala ki bangwande pe bazala ki na bango mais nous tous on ko défendre la République démocratique du Congo la République du Zaïre. Et Etienne Wa collabore avec Koya, bon, avec Koya, Bamakamounaye, quelques-uns, balanda qui peut idéologie Etienne Wa collabore. Mais ça a quitté ma jeune garçon, ma jeune fille, ma petit frère, ma vandi, ma bête, ma solo, Etienne Wa collabore, na Mobutu, non. Non, non. Tu sais qu'on parlait qu'à Zaïre. Zaïre. Mais les lots, bah, et l'eau konini oyo. Et l'ongo biso na Congo tolongwe ko servir nation excusez-moi tolongwe ko servir la République to comme ko servir ba leader to comme ko servir ba leader. Je me souviens dans un moment mon kena ce matin Wenge Panzani Blaise Boula, mauvais que je salais en passant. Bah, tout ni on va Wenge habiter, on va Wenge te. Wenge matembele, Wenge tondolo, Wenge ni tenga la salle nanga pondération 8. Alors, on est tous à la pondération 8, to servir Wenge te. To ça la nini, to commune, to zongi vraiment au maréchal, to zongi na 60 ans après. Yakobunde la leader, et puis quel genre de leader? Quel genre de leader? Oh yo, Zobundela. Quel genre de leader? Ça fait très honte. Vraiment, ça la sonne. Aux hommes, les journalistes ont, les professeurs ont, les licenciés en diaspora. Diaspora, ça y va 30 ans, 40 ans, 50 ans, voire même les combattants, les résistants. Oh, banda combat, oh yo, ça Kobundela, leader. Mais et l'eau connu, ça dit que pendant l'occupation, on est au bout de la Congo, toujours au bout de la leader. Est-ce que les occupants, qu'on peut savoir chance de libérer mon cannabis à travers nos leaders? Est-ce que les occupants se retrouver dans le combat, oh, ils ont commis des ordres, les occupants, mission va aller accomplir mission va diviser mission. C'est ma question autour sur la très profonde. Parce que vraiment, ça me fait très mal de voir des gens très intelligents, des journalistes, à format, des grands politiciens, des professeurs, des docteurs en politique. Il va mettre ça à titre. Ngada des grands combattants. Mais des idéologie à servir nation, comme servir les leaders. Au Koyoka, le leader n'a pas songolo mpakala. Nga leader nanga konga na makayabo, leader nanga matembele, leader nanga fumbwa, leader nanga kwanga, et leader nanga madesu, leader nanga pondu, leader nanga misili, kila ebu, likelele ndakala, bakomi ko servir ba leader, à tel point que, et comme na niveau que non, tout bon man. Moi, maman, dans la bienveillance, ça ne va pas aller en côté sous vidéo. Ah, Tiffany Mirabiki, merci à toi, ma fille. Merci à toi, Maza. Balobi, to komito bomana, pona ba leader.
mais nani oyo ako sacrifier vie na pour na Congo. Tout le monde ba Roki Chimanga, ba Thérèse Kapangala, ba Eric Boloko Loko, ba Gabi, ba Kenda, ba servir vie na pour na Congo. Et nous autres tikali, nani oyo ako servir nation na pour na Congo. Parce que au Congo on a muto a maltraité peuple congolais pendant 32 ans, pendant 18 ans, Hippolyte Kanambe azana ba dette. O baza koyembela Hippolyte Kanambe zonga. Les jeunes garçons, ce ne sont pas des vieux, et non plus ce sont des villageois. Non, ce ne sont pas des villageois. Ce sont des jeunes Congolais, des jeunes qui sont bien habillés, bien bâtis, français, vanda, anglais, ne parlons pas. Mayel est belé. Mais baza koyembela Hippolyte Kanambe zonga. Donc pour Nabango, Hippolyte Kanambe azali. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, à part Hippolyte Kanambe, il n'y a rien. Dans quel pays? Au monde. Je dis bien. Au monde. J'ai essayé un peu de parcourir un peu le monde. Dans mon thé, dans la caca. Nulle part dans mon aïe, na yoka angote. Na yoka angote. Parce que ce moment une alternative. Il y a une alternative. Félix 15% a gagné qui élection. Dans le contexte où il y a bino, tu as perdu, tu as IDPS. À quoi sert bon à servir 2 mandats naïe? Tout le monde a servi 2 mandats naïe. Il y a occupation. Et boza kolukaye azonga. Est-ce que vous êtes des Congolais? Tout boza nani? Parce que si réellement que alternance c'est ça les maquis, mais boutique a pu moukiler et progresser. Donc il y a quelques fois zonga. Ce qui a zongité, il y aura chaos dans la République. Et puis a nommé tout y a nommé par gouverneur, par sénateur, par député, ou y a nommé, y compris Félix 15%. Faut pas travailler na vision na yé. Vous imaginez que Mboka oyo eza perdu, Mboka oza kukufa. Mais batouana bazo travailler na idéologie politique Kanambe. Et batouana nyoso tous les voleurs, tous les mendiants, bazali na ba adepte na bango, bakati Kongo ndambu ndambu. Okomona lelo oyo bakuluna ya IDPS, ba voleur na ba mendiant IDPS. Bango bazali mobilisé derrière Félix 15% leur leader. Beaucoup comme ça eloko moko te pour la Félix 15% parce que c'est leur leader. Ba menacer Janine Mabunda, ba bi akoza na parler du peuple et groupuscule ba inconscient ba voleur ba mendiant. Bango baza ko se mobiliser soit disant que biso bangala to que ne ko défendre Janine Mabunda. Nakata parler du peuple. De Kolangai, au commun avait un jeune Congolais conscient, bango pa telemi simaya président de la République Martin Fayulu. Eza olususu na batata na ba maman oyo bazali payé par Hippolyte par Charles Soriano un Zambien a fouti batu mbongo ba déstabiliser pe Congo. Ba kota na minduki, ba boma ba Congolais. Bazwa bomengo ba pesa Charles Sorano sujet zambien groupe ya batu pezali boko mona pela tout côté la bino vidéo kala mingi te awa groupe ya batu na Londres baza ko bangonde babanda kombande baza koloba bangonde baza ko welela audience pa ya Félix 15% na Kinshasa bana Londres. Baza ko accuser koko matone kimbangu na changa siko bolanda ngona na niya balyangando de kunangai Congo ya lobby tokozaka biteni mutapta servir leader nae to bunda sur le leadership ya bato, mais tandis que les occupants bambazo we la leadership te bambazo we la mabele baza ko boma bande kunanga na yo pour likambo ya mabele. Mais yo oza na mabele oza ko protéger mabele na yo te oza ko protéger leader na yo oza ko protéger Félix 15% oza ko protéger ba leader na yo mais obosani mabele oyo ba tuti ba kotisi biso na désordre oyo pour ba récupérer mabele parce que baza na problème mabele baza na problème leadership te baza na problème mabele alors ba ko toujours mabele na Congo
baye ko trouver bomengo na Congo baza ko botola biso mabele biso que la distraction ikonangai Congolais conscient Congolais consciente kake baliangando bande konangai ba Congolais conscient personne alors personne a kende de parler du peuple personne Congolais conscient de konangai botika ba obaza ko kene ko wela ba leader ba bunda ba bomana na parler du peuple Congolais conscient vanda na ndaku na yo kokende na ba distraction wana te a parler du peuple parce que ba ebani ezala batu ya FCC ezala kulu na FCC ezala kulu na IDPS ba ebani na pacte na ba signé na politique na mbe ba aventure boza na IDP na parler du peuple ba ko sala ba ebi place bazo banda place bazo suka parce que Félix 15% jusqu'à présent azana politique na mbe ba okabona kati mais les inconscients lokola bango baba kuluna ya IDPS baza ko diriger chef na bango Félix 15% oyo akozala na besoin na bango kaka po acha désordre soki azana besoin na bango lokola na minito Félix 15% azana besoin na bango parce que ba destituer te ba le ki sa motion ya destitution na yete na kati ya parlement occupation voilà après si ba kuluna ya IDPS mbongo ba kene ko kufa po na ye leader mais pas pour la nation. Mais tant que bango ke bato pour la nation. Ils n'ont pas bazali prêté pour la Congo, mais ils sont prêts de sacrifier leur vie à cause de leur leader Félix 15%. Allez-y comprendre. Et de l'autre côté, bakuluna ya PPRD, bango n'en parlons pas. Le milice de PPRD eux aussi ils sont prêts de sacrifier leur vie au profit de Hippolyte Kanambe, un sujet tout rwandais. Ezra bachani mabunda wana bango surtout bazali pour sacrifier vie na bango mais nana cause la vainqueur entre bango to le bakana bino awa peuple ndi azali na dernier mot bon ni peuple o ba bimaki o ba lobi kaka mukie toko bomana na ba réseaux sociaux na ba chaîne na bango to ba jouer ngo serré tribalisme ba salé dans ba émission. Parce que pendant 2 ans, peuple a télémaquité. Ça sera de la même façon que le peuple congolais conscient. De la même façon que le peuple a acteur et film. Tout le monde a joué une mise en scène. Il y a mobilisé le peuple congolais conscient. Tout le monde a besoin de peuple. Bapé Sabinombo, Gote. Bochamako parlé du peuple. Botika FCC cash babobana. Botika FCC cash ndето lo bakana bino awa na kati ekiri balianga ndo okei na zamba okuti bowa azobuna na mboloko ezali déjà match oyo déjà mboloko azo perdre zango déjà et yo zo na lisasi moko fo vanda o vandi peut-être dans la place bon calme otika bowa asaela yo musala ndenge tozosala boye totika Hippolyte parce que Hippolyte na masa bowa Hippolyte na média il a créé tous les bêtises, tous les désordres. Oh, je le calambo quand on a vu le démocratie du Congo. Hippolyte Kalambe a vu tata wana ba maman na ba tout de ba Félix 15% a sakani l'esprit na bango a commis si bango na serre makolo na ye. Hippolyte Kalambe okoloka ba taliban ba congolais inconscient. Baza kobela bakangi dona babilo ka Janet Kanambe mais bakangi na yebite fonction présidence de la République na République démocratique du Congo. Na yebite ba taliban wana au professeur en docteur en licencié mais en réalité il y a un rôle de président de la République et dans un pays où on va dire état de droit mais il n'y a qu'un seul président de la République mais pourquoi vous allez vivre dans la maçon vous allez vivre une émotion au couta bon là que vous allez parce que nous on sait la vérité, on sait la vérité, toyebi vérité, place ezali. Hippolyte Kalambe ba longoli nini, ba botele ba soda, ba sali boma. Hippolyte Kalambe ayambi, madame ya Monusco, ayambi na ndaku na palais présidentiel na GLM. Sujet du jour, l'insécurité a renouvelé le mandat à Monusco. Qui est Hippolyte Kalambe? Boza ko benge ancien président. Est-ce que Donald Trump a Mutumoko Boye a consulté Obama? Banda Obama bima.
na palais présidentiel démocratie parce que bino ba professeur aba docteur aba comparera toujours to na ko ide bino banda Obama bima obanda Obama kenda ba so abimi ezali pour contre Trump bien likamoyo sangisa mboka mobimba mais na mona to Obama bima ambassadeur mo ya France bien responsable mo politique akena kokutana Obama akena kokutana Obama ayebisa Obama boye. Allez-y comprendre. Est-ce que ceux qui veulent qui leader na bilo comprendre que Félix 15% ça qui nommé. Ils ont même toujours une émission na biso toujours ba leader. Ba leader dans politique. Ba leader na République démocratique du Congo, ba lingi bolingi Congo te. Tout ça kolobela échec à Félix 15%. Maréchal Mobutu, président de la République du Zaïre. A bengisi sommet. Abengisi sommet, abengisi Rwanda, Burundi, Uganda, Angola. Pe ba boycotté Ango. De konangai. Félix 15% akena Goma. Oya prometa ki ba ake akobombana. Est-ce que ba taliban, ba voleur, ba journaliste ba kozala conscient, ba meka ko analyser Ango pourquoi? Pourquoi ba kozala conscient ba analyser Ango? Va analyser échec, il y a Félix 15%. Refus à Burundi, refus à Ouganda, refus à Angola. Écoute, on a Félix 15%. Dis à quoi? Parce que la personne sincère, ça peuple vérité. De Congo n'a mis des hommes qui ont été et comme on attend au Kenon, peuple tout le barafte, ça peuple vérité. Biso oyo tous allez soi-disant. Leader d'opinion, soi-disant, journaliste, soi-disant, tout tika makambo. Parce que makambo ya Congo, batoazo kufa. Ezali makambo te ke ya chair de poule na Didier Lacoste. Ezali makambo te ke ya Seleyo Scram na Jilete Mulopwe. Ezali makambo ya Congo. Congo ezali kokende. Batu bazali kokufa. Tant que bosa ba black. Tant que vous discuter, tant que vous avez champagne, vous avez un foufou. Papa a commis bomba, vous se suicidé na banana. Maman a coufilé le cas de mon yango, bien bon yango lelo, mais tout le monde a une vidéo na kolkala. Maman a coufilé moi na vous avez la belle à maman. Bonsoir, commandant Bawa. Bonsoir, madame Gando. Le sac qu'on a eu, madame Gando, état d'esprit. Mokili Mobimba. Ouais, Madame Gando, merci. Na malobo pe singa ipene émission émission lelo na poko lelo ezali kotoko. Donc na sebe lisusu na tem nengo tie wana. Madame Gando na pesina no balandi nyoso balosa kuna bango. Eloko na osenga to lembati to la lisusu te. Makambo eza grave. Obi Valenga Ngando na la deux mois mon képi c'est là où tu confonds la rangbe de Gagasiko il y a même pas 15 minutes. Na la nuit on a moins introduction nengo sali wana. Ils a pas sina mawa na koseka. Mais là comme on a le Valenga Ngando on a ndenge na moni ba komi awa qui no kotia sur vidéo arrêté non pour kotia ngote. Il faut tirer yango. Obi ko lo balika mobo ya bata Londres awa. Est-ce que bandeko yo tu bazali ko lo bana batali makambo ezoleka. Et pas lupa pas oyo bazali ko sala. Moi je pense que Valenga Ngando lokola lo baki lobi okuna. Donc tika ba makambo wana ya bamawa. Parce que moi tous ces gens qui viennent à la radio qui nous disent que nos côtés sur vidéo ce sont des lâches. Naoyebi Sabino Félix Azaya Kosuka. D'abord, avant de continuer l'intervention là. On a qui mission à M. Honoré Mbanda, papa na biso Honoré Mbanda. On a dit fier na biso. Na banza, dans le monde na loba que jamais Maréchal Azalaka tribal. Et bateau tout alaka na information aléatoire qu'on a pour transmettre le kuta le ko la baluba. Pour déformer ma cambo, c'est la première. Na sa cabine que jamais Maréchal Azala tribal. Et voir même ma cabine
na sepelaki mingi na ndenge akotami introduction ya impere mais alingai ma kokota ngo na mosindo te mais lelo na oyebisa bino ke baliangando bato oyo bazolobake kotia video wana te baliangando koyokela bango te fo tia yango il faut kotia yango oluti oyo bamaka malondre awa ngai nalingi otya video wana omona ndenge nini niveau nini ya tribalisme oyo bato bazali na yango na hypocrisie estce baluka balandi scénario oyo ezali kosalema oyo eleki kaka na 2 jours na 3 jours oyo avant na tokota po ya mariage na baza baliangando toza lisusu na ngonga ya bablaki te ya maseki te eza ngonga lisusu te ko oyoka moto alobi nono no baliangando eza nde milimo ya bato bazali kokufa baliangando bato bazali kowa Félix azo kosakana na mboka na biso Félix ayilie biso Félix atrahir biso Félix azali kodétruire pays na biso alors bakongole bazali koya na bamedia bazali kosala baflateri oyo bamandeko na koyebisa bino bokanga bino kokula bino parce que boyebi makambo ekoleka na Congo te s'il vous plaît soko omoni ke okoloka te kanga radio ya baliangando kolanda lisusu te ota pas invité il faut baliangando aloba oyo esengeli aloba ozolanda et moi je pense que baliangando oyo wana alobi na yo s'il te plaît il faut tia video wana na sepele na ndeko moko mpe alobi wana il faut tia yango naza d'accord na ye il faut tia video wana il faut tomela bato wana ndenge wana tala na koyebisa binoko bakoli bazokoya tokosala mpenza ntongo na biso ke tokoboma na nivo moko ya liboma sans état d'âme soki bozomona ondire bablaki ko soki bozali kozwa ondire masano yo na ngonga wana zala na esika wana défendre baoyo bazali koteka moko na yo tokokata kingo mbala moko nde tu vas bien comprendre parce que na oyo ezoleka na mboka wana donc jamais na monde mobimba na lilikama alors bandeko na ngai on fait très attention ne commandez pas toujours na sujet na biso makambo ya leader commandé bao toujours makambo ya sujet na biso lelo oyo tolobela bato tout bakomi kobondela leader na ngai Félix leader na ngai Jani Mabunda leader na ngai Fayulu leader na ngai ML Jean-Pierre Mbemba leader na ngai Soriano leader batiki Congo commandé bao yo oyebi oza mapinga importance ni exemple da leader par rapport ya nation parce que tout le monde a awa américain ba français bazoliga bakufa pour la nation na éviter ce qu'on a na Kinshasa année au bout de quitter Sarma balobi venez servir la nation batie parce commando na kati ya bisi na bisi faut un commando na éviter année wana na année ya lelo kobiko batu tout bakoko bunda ba leader commandé bawa okoloba nini za mtoza na poto azo bunda leader na Congo mtoza na poto azana musala azana salaire na éviter batu na poto commandé bawa est-ce que kuna na poto na bino na France na Europe partout na Londres est-ce que beaucoup de travaillaka bozana pension que okoli boye po koti pension pe no bato futa mbongo na ofere est-ce que bato wana ba yebi valeur ya ko dia musala pe a garder pension parce que ndeo tomona bato bazo kotambo bazo kile ba Congo bazo sala ba nini tout bazo donc passion na bango nza na Congo ou bien quoi ou bien bato ba sala te bazo kile na Congo ba timo na ba mbongo bazo pension ou bien quoi alors so baza na passion na bango qui va travailler na mboka wana. Pourquoi pas protéger ma passion à Bango, dans la vérité, dans la sincérité, comme d'autres pays, ça va malien, banane, tout. Au monde a malien, à ça, vous savez, en États-Unis, à quelle passion à Mali, mais à ce touché un bon ambassade des États-Unis, à ça, Mbokanae, à ce touché un bon à passion à les États-Unis, bah, au une ambassade, à aucune chose passer dans le américain. Est-ce que chez nous, il y a des gens en Europe, bah, papa, bah, maman, bah, yakala. Bah ça va contribuer à la banque avec tout contenant dans la leader commandé bas mais quand vous expliquez sur vivre boya protocole les années les pour ouais bali ngando olobi makambo za mutuya d'abord dans le bana d'abord ngamo na le bana batuti nga depuis 2011 naza entrepreneur nazali entrepreneur dans la deux bateaux associés na confrère là-bas c'est-à-dire quoi tozali bateau tozali na entreprise na biso oyo salaka. C'est-à-dire, nous allons à plus de 25 ouvriers au Dossar à Rabago.
eza basystème moko ya informatique oyo totetaka badossier ya babanki tu oyo eza na ndenge badeki tu. Alors basociété wana ezwaka basous-traitance oyo basala basystème ya banumérique bainformatique toambosha bana oyo basilisi awa bango nde bato balokola batravailleur na biso batravailleur na babureau tozali na plateforme na biso et tozali wana mpe koforme bagene oyo bazali ya kosala besala epai na biso. C'est-à-dire depuis 2011 tocréé entreprise wana ntina ngongo ya lelo nakoyebi biso ndekolaka je suis toujours entrepreneur. Alors avant wana nga nasala na mboka oyo ntango nga nasilisi formation na nga mosusu ya kimbila awa na mboka oyo nazwaka mosala nazwaka yango ezalaka na système aéronautique nakosala awa kaka na Île-de-France mais na place moko boye na compte ya ministère ya défense ozona nango. Donc naza toujours motu moko na contribuaka na mboka oyo. Donc lelo soki ngai nakomi na ntango ya retraite nakozwa retraite na ngai endenge nazali na mboka oyo nasomba te ndako naza na ndako mpenza oyo nasomba maison oyo navandaka na ville ya Saint-Cloud e nasomba mosusu pavie mosusu na ville mosusu kaka pene na ngai na Versailles ozona nango. Donc moi je pense que même bandeko na ngai na bafrère na ngai mosusu bazali awa na France baza baingénieur bazali bareplace donc veut dire qu'ils travaillent et puis baya kina mboka oyo basalaka naza mpe na bandeko mosusu oyo nayebi ya bazaliwa congolais basalaka baza mpe baentrepreneur baa mpe na bandako na bango baa na bapavio. Moi je connais même un jeune na kotanga communauté pour la raison ya sécurité ndeko moko bo mwana na ya mobali c'est Zaïwa mwana wana ana 25 studio na kati ya ville ya Paris. C'est un jeune, il a 31 ans. Nayebi lisusu famille moko boye ya bacongolais baza bakongo ya bazai bana na bango malgré tout ce wana mobali na akufa babota si bana na mobali na ye na si bana wana. Donc il y a 5 filles et garçons moko bango tout baza baprofesseur na université mibale bapesa bacours na université kuna na Londres misusu bana na bauniversité ya bapesa bacours baza bacours donc veut dire bacours vraiment que des gens baza bakana na kolo bandeko wana. Donc moi je pense que tozali awa tozali bafafaire bene nde tozwaka na France awa motuna mutu ana vie ndenge amenaka mais baoyo bayesika na France komande basikoyo bato baza na France basalaka ndenge wana mais koma bato baa na Congo bamanipulaka bango batina bango mbongo badestabilize Congo baza na balider na Congo mutu aza na baentreprise mutu aza na acontribuaka si longtemps que balider wana kuna bacontribuaka te toyebi te nde bakota ba retraite. Parlez-nous un peu des problèmes de leader. Mutu to ko ko ya leader batiki problème ya leader. D'abord les gens ils sont jaloux de Martin Fayulu. Il faut dire on a bongo na mutu na. Pourquoi? Les mêmes leaders aujourd'hui dans soi-disant les leaders bazali pour manipuler opinion. Na sens que il faut pas détruire Fayulu. Il faut monter par où? Au moins il est là. Dans le Sayo. Ce qui est là Fayulu azali kuluka vérité désirée. Soit tu oyo le peuple le bina yeke non, il faut donc continuer pour être pour tout salir les élections on va la mise ça. Na ba la mise ça quand on a que et le va résoudre répéter. Donc troisième point donc on l'a fait mon sauter. Il faut mboka ko ekamwa. Donc les vrais problèmes c'est quoi? Même quand on va aller beaucoup mais ça va pas dire non, ils allaient une flatterie. Ils allaient une manipulation et ça na taxe bayanga donc. Parce que faut koyer ba que Fayulu a commis na ennemi et pelé. Il faut koyer ba yango. Parce que du fait que Fayulu azana donc peuple à reconnaître que c'est lui le vrai leader. C'est lui vraiment l'homme qu'il fallait pour la pays wana que ce qui est là a vu comprendre en Mboka wana a consacré quelque chose pour la Mboka wana. C'est tout à fait normal parce que ce qu'on t'a dit bien. Depuis démarche à Fayulu, depuis abandi par manœuvre et élection. Donc on a dit Fayulu a l'acquisition plan de sur le plan naïe où il y a que ce qui est là a l'inga gouverner pays wana a exposé qui ce plan naïe. Est-ce que bino ko yobata bokolo moko na kati ya campagne électorale? Est-ce que pas Félix Alassabino plan naïe ndeni akosala pona ce qui est là après mokonzi na Congo et ça l'attaque. Moi je pense que le problème il y a la leader. Des actes qui sont des années qui sont la jalousie.
Moi, je pense que autour, vous allez interdiction ils ont une question de jalousie. Parce que ces gens-là, d'abord, ils contre Fayoulou. Il faut que la vérité. Parce que Fayoulou a vu en plein moko qui a pour sa canadé. Et c'est vrai. Nakoye Fayoulou. Nous avons supporté Fayoulou. Nous avons supporté nous Congoté. Nous avons et pourquoi nous avons Kolanda nous avons Kolanda tenir une vision à Fayoulou. Parce que la monique, pas idée naïe. Na façon à Zali Kolobana, Ndenge à Zali Konduire. Donc, on n'a pas ça. Et Mboka, on se retrouve sur Valso. Tant que Yozali n'a pas profil, on a l'obito pour aider Mboka, n'a pas profil dans là, et ça correspond à Fayoulou. Parce que Fayoulou, Aza Moutoumou d'abord, Aza la parole. Ce qui a le but du Cameroun, il y a un Zali Kolobayango. Et puis, par projet par rapport à pays, ils allaient intéressés. Nous avons dit, Oyo, a quelque chose qu'on appelle de Wana. Alors, Bamisou Wana, vous allez compter dans cette barreau, vous allez compter dans la validité de Babo, et ça, qu'est-ce qu'il y a dit, le problème est il faut y évacuer. Balou, Babazali, pour ça, par tous les moyens. Et, Balinga Félix, des grands de force, Bayebi consciencement que Félix a ça dans vos consités. Bayebi consciencement que Félix va nous maquiller. Mais le problème, il y a pas parce que quoi? Babo, Balinga, ça va, ça n'a pas expliqué le Moulouba, à gouverner à Congo, de telle date, de telle année, telle année. Congo, ce n'est pas ça. Personne n'a jamais douté. Et il a dit, moi, on a Félix. Félix, à ça, nous avons par Martia, par fraude. Donc, il y a aujourd'hui, on a dit, Balinga, de Bélé, nous avons d'accord avec la faculté. Bango bazali pour soutenir manœuvre la Félix pour la pas faire ça pas gêner ni Fayoulou parce que pour la Fayoulou pas devenir pour pas détruire aux autres là-haut ils sont sur le comprimé la kotaka ba komo ya bato awati balianga mais la koyebi sayo exact c'est la validité ils les ali wana te nga Fayoulou la validité na sens que na vision na yi na plan ya salaki pona ce qui a soit contre la Congo et nous allons se retrouver dans la projet wana. Alors, na ndenge ko Félix azimbo kana biso ngana ko se retrouver parce que ngana na besoin de la aider peuple na ngawala et région sur le mot ebongi là je rappelle que tu seras investi dans pays wana ozona nango wana ba projet bene par exemple moi sinanga na posa akongola oli clinique ya munene na mboka wana ya Congo mais à condition que ça n'allait pas beaucoup quoi ya pia et le ko ça que le ko boye moi c'est la famille ya ye ngana sali makamunanga ozona wala pesa exactement pour te ya femme nanga ko ya za tokira za mettre donc je dis il y a la cosa à Congola pour les cliniques pour ya munene na maternité on a aidaka bana on bazali ko botana ba condition ya mati na ba ndeko to ba ili kusala ke ba maladi ba nini ba passa attention des examens gratuitement mais ba tia ko la moi prime ko dirigeant te ko ki mutuso akoki ko futa yawo donc mutu ne tu ali awara mboko na diaspora mutu ala la projet la yiko na mboka na biso alors il y a votre monique na ba projet na biso na Félix te ko se retrouver d'abord les pays sont occupés et il y a les pays exactement l'insécurité totale devant l'autorité de l'État tout est venu de mboka ezali venu chaos total infrastructure donc de la côté donc voilà pour tout terrible au moins même ba tinela yo na transfert de pa na yo ba production ba route bon dis-moi vraiment comment la mboka ko kozwa mboka awa aussi par exemple 300 000 euros on investir dans le Congo mais au fait la mboka voilà quand tu la banque voilà la même caméra que tu vas passer pas moi islamide ah ouais pas moi islamide so là moi je pense que madame Gando dit que va valider exact question à jalousie dit que la za wana de toza la valider politique na Congo toza la politicien ba on bazali pour la na on la swaliza ba idée ezanga question ya jalousie ba on bazali pour finga Martin Fayulu tongo midi pourquoi est-ce que ba leader na bango na ba moment ko tozali pour traverser basali ni pour la fête wana donc on est leader à part Martin Fayulu alobaki awara na todo ngowe que non Félix azali a violer la constitution parce que a violer awo mikolonyoso to yebi ba loko tout ko Félix azali ko sala ezali contre la constitution na biso mais quand on a fallu la lobby kaka on a eu mon lobby et pour des problèmes nous sommes basali pour pas tous les moyens pour ne pas détruire Fayulu mais la lobby là on va aller en ado et pour s'imbatter parce que ce qui nous a établi yo nous avons dit à beaucoup caté à moins qu'il y ait Fayulu aille ma corruption mais ce qu'on dit à côté
Nde pour nangai, veut ou pas. Fayulu a recommandé président na mboka wana. Et Félix a sali pour kende ba. Oyo va continuer pour rêver, pas rêver. Ba on continuer pour rêver. Mais na ko yebso ya lya ngalo, ndenge na yebsaka yo, to kozala na mawa ya mutu te et kozala na pitié te. Parce que mboka wana ezali ya bango te. Ozala nango, mboka ezali ya biso basi ba Congolais. Lelo ozali komona, oyo ezali koleka na tribu lupa. Ozali komona, oyo ezali koleka attitude na bango na ba façon na bango na ba agissement na bango. Toujours, bato moko bazali ko agresser bato. Est-ce que ba Congolais sont comme baso ba na bango, ba comme mungu na bango? Ozala nango. Moi je pense que ngana kanzaki bazali ba kamaele mena ko mona teno, bazala kamaele te. Baso komi se tromper. Félix a quitté Félix baso sauter. Parce que Félix lui-même il sait que na liwana ezaki ngamutu na gagner élection te. Donc banoma tingana. Alors baba bazali ko forcer Félix et loko ko Félix azo ko ba voler, ba valer à côté. Eza ko la mona côté. Ozo pese fufu la mene et moi na azana na 10 semaines. C'est ce problème-là, on les a trouvés dans les trois baloupa. On a quatre, il y a confusion, il y a mon thème à est-ce que Nani pensa, Nani n'a pas pensé dans le monde que Félix Banomaïdi. Félix Banomaïdi, la preuve, c'est ça, il y a un Konaba. Et ça, il y a l'idée de Baliangado. Pour passer dans le Maraboanate, sensibiliser le peuple, quoi, à conscient, biso, de côté du Kabatouana, ma copie Malibanda. Ce sont des collabos. Il y a autant de la Jean-Pierre de Mapega, autant de la validée. Autant de la validée. Autant de la validée. La vérité, on se dit autant de la validée. Parce que aux amis, le soit comme si on ne pas rapport. Nous devons la Jean-Pierre Pemba. Et là, collabo. Il y a autant de la validée, pas Jean-Pierre Pemba. À cause de l'Union la pays. Combien de réunions Jean-Pierre Pemba sali, là, Félix, là, il faut les canards. On a plaqué sa justice. On a dit, et le missionnaire, on a dit, d'intervenir. Alors, ça qui vient de loi, c'est blanc. Comment beaucoup de proposé qui m'a pas beaucoup. Alors, bien, on a dit, vous allez vous finir, beaucoup de allez, à sa carte, tout cela, népotisme, pendant la Guinée. Et ça va nous pas. Pendant l'esprit, il y a tribalisme dans l'ère actuelle. Et ça va nous pas. Alors, ceux qui vont se parler de problème, dans la blague, ça va, on va se contact. Il faut monter là. Est-ce que quand Bazali Kokoma Batu Awa, aussi Moïse Katumbi, alors bien le prétend de validitaire. Est-ce que Moïse Katumbi a été défendu par Congolais? Oui ou non? N'a pas moi je pense que non. Est-ce que Jean-Pierre Pemba et soi-disant aujourd'hui les leaders politiques, alors bien il faut l'assassinat. Pourquoi? Et ça veut dire non. Alors on va décourager devant la nuit de continuer à combattre. Voilà. Merci. Merci, commandant Ebawa. Nous avons que Félix 15%. Au commandant Bachar la Taliban, il y a peuple vérité. Félix 15% à Kenagoma. Il fallait la Museveni, il fallait Kagamaya, avec le président rwandais ou burundais Aya. Museveni à Kenaï, Tanzanie. Félix 15 peut se retrouver dans Goma et Moko. Mais la chaîne à Taliban, pour le coup, la leader na bango, faut pas le bakaka lokuta. Faut pas payer sa gloire parce que c'est leur leader. Mais place ya Congo, ils allaient wapi. C'est ma question, tout ça qu'on sort là. Est-ce que Bissonio surtout, Tokotika la haka koza basi pa leader? Tout le barabino chaque fois que ceux qui le leader wana zate. Parce que mukilize ya ngumba. Mukolo mukili. Soit retirer souffle à leader na yo. Pour commander ngeni. Parce que bozali d'abord organisé. En face na bistozali bato bazali bien organisé. Bangomingo, bazali ko respecter Ruberwa. Les Ngomingo sont venus dans notre pays. Ba côté dans la ville, ba yeko sala achat. Tandis que les militaires congolais bazali impayés. Bazali en ration te. Bazali ko kufa na masasi ya Bangomingo. Mais Bangomingo ba fournir bango $30,000 ba pesi bango mituka biloko tuna minduki bazongi nango na zamba. Responsable na bango, soi-disant,
aza kowela ministériel intérieur na soi-disant un Congolais. Mais un criminel. Général Maïla Lobaboye. Soki bozoko ka criminalité na kati ya pays ou bien na kati ya la police na kati ya armée, c'est-à-dire criminel aza kati na bino. Criminel aza na bino. Je n'arrive pas à comprendre. Tolobaki politique kalamba kende. Mais Hippolyte Kalamba Kei, tout ça qu'on vive la méthode plus qu'il y a Hippolyte Kanambe. Yo osarana leader da mais quoi interpeller ba leader na bino. Mais quoi interpeller ba leader na bino. Parce que le logo va changer débat. Débat est loin pour défendre la République. Débat est loin pour finir batu. Beaucoup de débat tribalisme. Beaucoup et comme il colo, il y a ba haineux. Mais nous, de bon côté, il y a amour patriotique, l'amour de la nation. Parce que c'est toujours conscience, la biso. Congolais a un esprit. Congolais a un esprit, tout ça qu'on y bayango. Mon bout de service secret naïe, n'a armée naïe, militaire naïe bien formé. Mais peuple congolais tout va gagner 1, 2, 3 mangenda à l'époque. Et que ça là que non, au Congo on a étudié dans Kobima, beaucoup ils ont paralysé. Tant qu'on est menacé Mobutu wana, il y avait toujours des Bangala, Bangala bazalaki. Mais Bangala peut bazaki kacha mobazo, bazaki peut la kacha population. Beaucoup de Bangala bazaki na armée oui, bazalaki partout oui, mais la population beaucoup ça Bangala ba marchati. Na IDPS il n'y avait pas de Bangala, baliaou sur les Bangala. Il y avait aussi les Bangala qui contre Mobutu. Il y avait des Bangala qui non contre Mobutu. Il y avait des Baswahili qui non contre Laurent Désiré Kabila. Mais les lots Oyo, et ouais, un professeur, ou bien un docteur, ou bien un pasteur, ou Azali à Moulouba, ou à Lobi non a Félix 15%. Parce que le pasteur à lobby, ce que vous avez fait 15%, tu ne seras pas béni. Mais les pasteurs Bangala pe bazala qui va kolobango, les pasteurs Swahili pe ba kolobango. Mais pourquoi ils n'ont pas fait cela? Parce que bané côté intérêt ya mboka. Lelo oyo likambo oyo ya ba taliban et ça veut dire que to perdre valeur ya mboka na biso. To perdre valeur parce que ils ont le kola ke oyo tout Balou bazo ça les arrive vrai et normal. Et comme on peut ça biso pe batumusu pe kamwa lelo oyo bangala bimi. Un groupuscule ya bangala va défendre Janine Mabunda. Oyo biso to yebi keza tout Rwandais. Mais bangala babi ke ceux qui vont meki na Janine Mabunda pe beaucoup ta biso na parler des peuples. On bi place ya peuple congolais. Mais de kodangai, tant boza ko critiquer. Est-ce que vous avez la autocritique? Il y a binomoko. Il y a binomoko inconscient, voleur, mendiant. Et ils ont soutenir qui politique en Et ils ont soutenir Félix 15%. Et ils ont soutenir le président de la République Martin Fayolo. Et c'est pour ça que c'est la autocritique. Nabino sur tout le groupe là parce que chaque souris a ça qu'on fout en débat congolais congolais inconscient bon chaque souris a ça pour la destruction censé arrêter tomber mendiant voleur chaque souris pour raisonner mais tout bien congolais est-ce que vous avez raisonner par rapport à la nation par rapport à leader Nabino oui leader Nabino le président de la République Martin Fayolo cause en invité. Il a évité ce qui et si de continuer à vivre. Mais de quoi il faut vivre au coup fana mkolomo côté. Il qu'on a paix à vivre. Julia Pisodi a paix à vivre. C'est un bureau thérapeute à vivre. Mais il faut soutenir Félix 15%. De quoi Félix 15% le lo likama eyeli. Accueilli. Yo koloba ke no bokunda ete to kunda na to kufana nzela moko okoloba to bokunda nga nzela bona Félix 15% parce que grand prêtre Serge Ozobela grand esprit Etienne wa kolabo akufa tana mosi na ete parce que yende leader na bino ba inconscient akufa na mosi na ete bana bango bazo continuer ko vivre
Mais à plus fort raison que Félix 15% ozobunda soka kufi okote na libulu okende na ye didi lunde bokena Félix 15%. Oh la fille de Sion. Mais Félix 15% okende moko. Et c'est la Nyalkero Denise à cause de Rwanda. Wapi place ya République. Yo journaliste inconscient, mendiant, voleur. Okolobani na peuple congolais. Okobomba liwe à Félix 15%. On peut ça analyse ni na peuple congolais parce que aussi au mécène na lokuta ba telokitaire na yo. Ba abonné na yo ba yebi ki olobaka toujours vérité. Olobaka toujours vérité. Même quand vous encouragez seulement que Félix 15% a koufi en un clin d'œil. Parce que ndenge a vu échec et quand Museveni a négligé yé, ndenge Kagame a négligé ba beaucoup ko ba considérer yé parce que ça papier. Bozo ko koloba ngote. Mais Museveni a na Tanzanie, taba zo bombo zo ko sa ba congolais, zo ko sa ba téléspectateur na yo. Mais taba découvrir que Museveni a na Tanzanie, a na Goma te. Le corps a eu la vérité. On montre que aux autres la vérité. Mais wapi intérêt à la nation. Parce que tout ça koloba awa d'une manière ou d'une autre tout ça ko indiquer pe masse. Tout ça ko s'indiquer bisomoko, tout ça ko informer pe masse. Ndeko na ngai, boza ko moi ba vidéo na zongi ça aura très belé alors vraiment 30 minutes. 30 minutes ba de l'émission. La zongi ça vidéo moko. Ezali belé. Ba musu bosa ba vidéo na bino na kata soka sana musala te na za temps ya kata ba vidéo na bino na bomba kango soki na bino ba ko tshela ka bino ba vidéo na bino makambolo baka avec le temps voulu moment opportun na yebi na ko tshela ka bino ba vidéo moko boza courage ko tala yango bo témoigner yango devant ba na bino to mo waka na ba vidéo na bino tous maman Koy. Bonsoir maman Koy. Bonsoir papa Baliangando. Merci mingi pona koyambanga na pesi penza losako na bandeko nyonso pe bazali kolanda biso en particulier na mama mokonzi na bana tomana sala oyo bozali kosala pomana tango batikaka malgré ba occupation na bino eke to bundela mboka na kopesa pe mbote lisusu na komanda epa wa koleka losako vraiment makambo ya Congo papa Baliangando ezali bon na epite ndenge toloba kaka wana ke eza pasi manama wakaka te mesiko ekomi na sodi parce que na makambo eleka kuna na Congo wana na kanisi ndenge tolobaka ke vraiment la RDC marche sur la tête donc mutu na sema ko likolo parce que ba réalité tout bango enfin tozo vivre kuna na mboka on a comme réalité nulle part au monde malgré ba problème ezala na ba mboka msusu ekomani na ba niveau wana ya on a ba temps favorable bandeko to boko limbisanga mais biso ba congolais toza na trouble ya comportement hein na okenena liboso na titre la politique de la RDC tourne en rond. Ne touche pas à mon leader. C'est ça pour vraiment Zali que Zali Kobebi Sambokana parce que ceux qui sont dans le Congo, tout le monde a été au bout de la Congo. Tout simba na maboko, tout talate nani oya sengeli kozala wana mais tout bengana bapaya parce que problème on a occupation ya Congo pour le moment est réel. Donc tout ça zo mona c'est une réalité. Eza penande qu'on a payé za occupé. Hein? Et psycho donc tout le bas mboka wana eza occupé donc tokoki kosala nyonso si longtemps occupation wana ekete papa Baliangando wana ezala oto bato bazolinga neti na niveau ya kofédéré to combat kokende so na bafédéralisme na mboka wana nayebi te babiloko ebele badialogue wana et avec qui aussi longtemps mboka wana eza occupé donc tokolobonga te esengeli mpena biso bana mboka Congo tolata conscience wana vraiment tomonaki oyo nyonso tokosala aussi longtemps occupation ezali eloko moko ekosalema te mpe tokotikala kaka na c'est dommage que comme on a donc tous appels à opportuniste belé na kati ya combat moni oyo ba komi comme on a ba musé comme na on pona bango lokolo la fin du temps avant moni moita lobi c'est maintenant ou jamais akena ye na ndenge ba safu nyonso bakenda wana kolia supu ya ndakala hein donc mutazolo ba une chose et son contraire à la fois et pas yozali combattant résistant et pas yo mona yo wana so bukane moni moite oke kolia donc pas sinapsende ya mwana papa Baliangando maintenant koloba eloko moko vraiment ya likambo etali
neti to oyo basalaka kilte ya bapersonnalité natala mbala mosusu na Pakistan ezalaki na ministre moko ye aboyaki bamizilma ye mpe azalaki mizilma comme d'habitude bango dans la plupart bakende na Mecque kosambela ndenge ezalaka wana na ntango apres Ramadan bani mais azwi avion mobimba donc ye moko na bato na yo ya sécurité mpo ase rendre na Mecque kosambela ezalaki na un groupe ya population oyo bakanelaki ministre babino yo soki yo oboyi neti komema biso na avion tokende biso tokoboma yo de façon que totindiki yo na donc nde bango en fait d'après croyance na bango oke komona ala mbala moko ke okende nano kosambela ye kuna na Mecque ezalaki eloko moko esalamaki eza mpasima okomonaki vraimen bazwaki ministre wana babomi ye epuis bazotuna bango me mpona nini bobomi babi non parce que ye asali injustice esengelaki amema biso nyonso toza na mposa tokende kosambela tokende na Mecque ye alobi non biso totikala ye akende ye moko yango wana totindi ye na lola donc quelque sorte ake na paradis biso moko totindi ye bien avant comme ça akende mpe Mecque te lokola biso nyonso et c'est comme ça parce que wana sikomona baoyo batikalaki siko bazobanga bayebi ke non nga nakoki kosala so erreur wana te parce que peuple oyo amoni ke bango mpe baza na droit ya kokende kuna eke biso balider to soit le ministre wana il fallait favoriser bapauvre wana oyo ke barevaka un jour bango mpe bakende na Mecque oyo bango bamonaki kuna nde soki okomi eza lokola okomi lola awa na se ya mokili na bango donc yango wana nde nalingi koloba mais quant à dire na Félix Tshilombo vraiment bazokisa soni eza lokola moto alingi kobala mwasi to mobali aye te soit mokolo ya mariage mobali abongami bazozela mwasi aye te ou encore contraire mwasi abongami tout ça mobali aye te eza eloko ebe ya vivre wana soki vraimen kendeki na bomana nde toyoki quel sabotage nakotana Museveni oyo azelaki to aye na ye te Museveni aza na Tanzanie. Museveni ake Tanzanie. soki Museveni ake Tanzanie sikoyo ye ake kozela ye kuna aye te entre temps ezalaki badémarche oyo ye abandaki avant basala investiture na ye akendeki kuna epai na ye puis toyebi ndenge akendaka ntango mosusu mais sikoyo moto amwa décevoir yo aye te sikoyo nayebi te epai azali sikoyo obimi nani bon oyo akolobaki oyo soki ya Kagame affaire pour le moment na kolobanga avec beaucoup de réserve parce que comme lokola fantôme est-ce que azali to aza te donc biloko wana nyonso toyebi ke peut-être soki aza lisusu te eza eloko bazosala nde wana comme ça bacongolais toyeba kaka azali parce que pour le moment ye nde moto asimbi pouvoir oyo ya Congo na banani to banaka basous-traitant na ye lokola Kanambe mpe ye Félix lisusu donc eza mawa mingi kote wana moyen toloba mingi eza te mais eza mawa vraiment peuple congolais lelo natali lisusu eloko mama moko na mwa biloko kaka bazotia na bareseau sociaux oyo alobi ke eza na ntina te faculté ya droit existe lisusu na université ya Congo parce que oyo ezali lokola droit na mboka neza koexiste lisusu te toyebi ke ndenge nini bazobotola bato mapangu na mboka wana ndenge nini vraiment donc na baprocès mingi oyo ezali ke esengaka vraiment ke mona oyo baza na mbongo te soit baza bandeko ya te donc baganyaka jamais baprocès donc eza baprocès moko esalamaka donc juste bayebaka déjà ke bato wana bakozwa te donc na formalité kaka batie bao tosalaka mpo tosepelisa moto wana mais epesinga mawa pardon ntango mama wana alobi en tout cas eza na ntina lisusu te faculté ya droit existe na mboka wana Congo mais tolobi mpe kaka teke nyonso basali droit wana basali yango na Congo baza kuna baprofesseur bamosusu mpe babima ya l'étranger baya kosala mais na mboka wana soki bakoti kuna ou bien okoti na kati ya système ou bien obimi donc okotikala wana te yango wana eza mwa pasi vraiment toloba parce que mpona kochange mito ya bato wana meme bana wana oyo tozoba baétudiant ya lelo eza vraiment mawa mingi papa baliangando ntango tozalaka komata kuna ozomona ligne soki 25 baligne nyonso ezali komata kuna ezame lelo namona kala mingi te ye moko Félix aotai kuna azotambola na combien de kilomètres nani en l'air parce que moyen te vraiment batambola comme il faut mpo nzela eza malamu te mais nzela wana bon nzela kaka te oyo elobi ata oyo mosusu bakotelaki na bakulu na to na bamiyibi donc mboka wana papa baliangando pour le moment nde tozoba wana ezali vraiment dirige te pour pouvoir donc bainstitution existaka te donc moto azokomande avandi quelque part na jardin oyo nabengaka dedin
na banyama na ye na babiloko nyonso kuna epi bango nyonso oyo bazali soi-disant bazodirige kobanda na badepute na bato nyonso bakoma kosala molongo kuna lokola bameme ndenge otiaka elili moko tomonaka ntango mosusu donc eza kaka na motu moko oyo azosala donc azotambusa mboka wana donc yango wana ye moko mpe nayebi te ntango wana soki molimo ni ekotaka ye alobela likambo wana ke Joseph akosala nyonso insécurité ekokota na mboka nsima na yango akoluka pate moko akotia wana atanda ye azonga comme prince de la paix yango sikoyo tozovivre donc pate yango badingaki baluka ye moko akendaki komitika comme pate ye wana azodirige mboka wana donc soi-disant aza wana na mutu soi-disant mutu ya mboka mais na makambo oyo soki bakobunda bango na bango papa balianga ndo na kanti biso tokotala bango ndenge wana eza lokola bitumba basoso tozala komona na mona nano teke basoso mibale bazobunda bongo to mbwa to moto akosepare bango babundaka ti soki balembi bakabwani bongo ntango wana biso nde tokoyeba eloko nini oyo tosengeli kosala soki bango bakomi na niveau wana pour le moment bon totika bango batala oyo ezali kokende mekolobaki kobanga etumba wana kongo tokobanga yango lisusu te parce que jusque là na kati ya kongo wana eza lokola tovanda na salle ya théâtre donc bato bazojoue na podium kaka bango na bango bazojoue mais biso tozotala moto moko akenda mpona kokota participe aza te mais cette fois-ci soki peuple congolais alobi sikoyo bango bajoue oyo ya bango biso mpe tokomi prêt ya kosala biso tosengeli kosala wana nde yango tokobetela maboko mais mama nkolo aza na question mosusu nayebi te mama nkolo soki olandi jeune afrique oyo batia ya Denise Nyakero basekret na ye nyonso tout vi na ye oyo tu asala na Londres ndenge professeur Chiakudia alobaka na tina suka ndenge akoma ndenge azalaka mwasi ya André Kimbuta abimisi ba millions de dollars ba jeune afrique na ebima te mais ici ebimi déjà yo koloba nini na ba pratique wana oyo ezala pa ya mwana Etienne Wakura bo et pas ya ba taliban ba inconscient baza kokumisa ye rwandaise wana vi oyo amena est-ce que c'est normal vraiment eza ndenge wana parce que bakoba toki no kala buni pas za ndumba ba mosa to ya dona to pas za ndumba est-ce que chez nous eza normal ba makambo wana parce que alobi yango na Jeune Afrique par exemple abimisi yango déjà mania bomba yango ba congolais contribuable congolais au lieu to ba nzela mais elle ga corrompre na Jeune Afrique ba boma livre ba boma édition wana maman koy olobini état des droits toyebi ke état des droits ezate et puis eza ba biloko moko a Sonia boye moko pe d'abord eza pe likambo ya niveau naloba nini sagesse pe ezangaki ye po papa balianga ndo moto nyonso aza na passé mais donc nayebi te ke ntango okomi na place wana est ce que faut kende kobeta passé na yo nyonso vraiment likolo ya mesa non eza pe nécessaire te soki ye afongwamaki ti abeta yango ndenge wana donc nayebi te eloko nini elobisaki ye makambo wana nyonso donc azangaki sagesse na place wana même si ezalaki na bato babetaki lisolo mais tomonaki mpe na bareseau sociaux baconcert bani biloko wana azalaki mutu normal ezalaki vie eza passé mais okoki kokende wana lobela makambo esengeli oyo mosusu ezali esengeli ta lobela yango lokola ye moko amonaki yango lokola blague abeti masolo lokola azosola na moninga na ye bango mpe babimisi yango me na barevue lokola bajeune afrique papa balianga ndo eza lelo oyo na likambo etali congo bamboka nyonso ata bakonzi tomonako baza makasi ndenge nini parce que na bacongolais neti to basitu bata barégime wana ntango bakorompaka bango bo esalaka bango mpasi te parce que bayebi meme mpe bavaleur ya bambongo wana bango babimisaka mpona kokorompe ozomona jeune afrique bon amekaki kosala soki abimisi yango mpe soki akonde kopiblie yango soki bango sikoyo basombi barevue wana nyonso de façon ke histoire wana eyebana te mais sikoyo eyebani ndeni donc basakaneli bango eza nde bango bato basambo sikoyo bayekola na biloko ndenge wana soit mpe na baoyo batikali na nsima biso nyonso toloba toyekola na babiloko ya ndenge wana eloko soko so bimisi yango toke kokorrompre moto yango sikoyo soki alingi kosakanela bino parce que bazolakisa juske na ndenge nini kongo mpenza eza par terre donc nakobanda na motu ya mboka nde tobaka wana mbisi ebandaka kopola na motu donc soki na likolo eza kopola ntina se ndenge moko bango wana neti tozoloba basoi disant ba première dame tout ça bon papa balianga ndo azalaki na une vie privée ye moko abateli yango te abimisi yango ateki yango donc c'est ça il faut vivre babiloko wana mais nakobakisa so na place wana vraiment epesaka nga mawa namoni mwana na biso wana ndenge asengi na bango ke vraiment basunga ye oyo baya kokota na hôpital wana baviole so dispensaire polyclinique baviole na bainfirmière et tout ça na bakoyiba état des droits epesi nga mawa
parce que soki ke problème nyonso même mutaza na dispensaire même mutaza ke alelaka na moto ya mboka mama soki nani première dame mama tel yaka kosunga nga yaka kosalisa biso bango bakoma na bango bongo parce que bazosalisa population wana te ke baétudie mpenza bayeba eloko nini esengeli ndenge tokoki koyede population oyo parce que wana eza ka moko sikoyo individuel so balobi ke bakendeke basalisaka moko ya beleli alors bamosusu wana banani bakosalisa bango eza sikoyo na babiloko wana na bapele wana bato basalaka sikoyo bango bacomprendre no mboka eza kotambola mabe toluka tocreye disons nini to basystème social ok même les plus démunis donc basalaka na place akende kozwa traitement ne fiske ntango ezalaka na kala vraiment badispensaire même oyo ezalaki soki toka kobenga ya leta to baplace moke so mpena bato bakoki te mais bazalaki kokende pa basango pa bamamelo baplace wana nyonso lelo etikala lisu te parce que bato nyonso bakoma bacommerçant même basango même bapasteur donc bato mutu nyonso na kati ya kongo wana akoma komona kaka mbongo papa balianga ndodo oyo lisalisi mpenza ya kosalisa bato eza lisusu te epuis na koloba po biso mpe siko peuple nde fo toyekola totika kobinela bato wana totika kopesa bango balokukumu oyo bazomérite te parce que bazosala eloko te epuis mbongo wana ye azobelela première dame eza mbongo na ye te donc eza kaka mbongo ya peuple donc yango wana nde mbongo wana bango basalelaka ndenge wana donc makatisi babiloko wana vraiment toyebi ke pasi tokoki kokondane bango te mais esengeli peuple congolais vraiment ayekola kosala politique donc na langue nyonso esika nyonso bazali na kikongo na kiluba na swahili na lingala donc osati na minoko ya mboka mosusu esika mosusu ezali peke balangi wana mpenza elobamaka te donc peuple ayebake soki bakonzi wana bayaka mpona bango bapeuple et non le contraire nakanisi na koloba ndenge wana papa balianga ndo ye moko akendeki ateki histoire na ye mpo ayebaki te bon sikoyo acorrompre me malgré ça ebimi donc nyonso oyo bazali kosala mabe ekobima na mpwasa sikoyo fo bacomprendre epoko tolobi trop c'est trop congolais tokitisa so mutu na se te komi na ntango ke tosi totelemi tobunda bitumba wana tobosana te nde tolobaka wana bitumba mo ezali physique mpe spirituel donc vraiment ya solo na bandaka nzambe wana te oyo aloku te to nde na kati ya kongo soki omoni moyen te kosambela ezaka na ndaka nzambe te okosambela yo moko na ndako parce que jusque là oyo nyonso bazosamba wana nyonso esami na kati ya kongo wana yango pene ememi mboka wana na eplace tokomi lelo yango wana bandeko tososola totala direction vraiment tobosanaka te ntango nyonso nde tobaka mpe bakoko na biso babundaki liboso na biso donc biso mpe tolanda nzela bango bakendeki tozwa nguya wana tozwa oyo malamu oyo mabe tobwaka mpe tobundela mboka wana soki tolongi wana mpe topesi avenir na bana na biso na bakoko na biso wana ekozala esengo mingi papa banyanga ndo merci mingi mpona koyamba nga na kanisi mboka ekoloba yango wana merci mama nkoy toza toujours kobundela mboka na biso na république démocratique du congo tozali na besoin balider toza besoin ya kobundela Congo toza besoin ba leader te toza besoin ya kobundela ba leader te mais tobundela d'abord Congo soki tobundeli Congo ekopesa biso force to s'organiser parce que façon tozokende nango ozokoyoka bato baza kobundela ba individu batiki na bango la république mboka oyo ya biso batiki na bango mboka na biso bakomi kobundela ba individu ndeko na ngai ezali bawa mingi pena soni makambo oyo eza koleka na mboka na biso tanke baza koviole bamama baza koviole bato baza koviole na kati ya Kinshasa mais yo ozobundela na yo leader na yo toyokana no malo na kombo na nga Luzolo Kindenga Magloire na yaki maladie awa vous avez vu naza malade tokomi 1h55 minutes na moni porte le lit boum bato bakoti vraiment bazalaki ebele quand on dit ebele ya ebele bakoti na ba machette bopesa mbongo na linga na mkala où j'étais na mbetu yo lala imbécile pesa mbongo. Mon opinion est que la solution à l'est du pays, c'est d'abord une solution de la défense et non pas une solution sécuritaire. La défense, c'est qu'il faut régler la situation avec le Rwanda. Régler la situation, il faut faire la guerre au Rwanda. Si nous voulons contrôler l'Est de la République, il faut faire la guerre avec le Rwanda. Mais pour faire avec le Rwanda, il faut une armée, d'où il faut un pouvoir fort, avec de bonnes finances, occuper le Rwanda, à la limite, annexer le Rwanda au Congo. La solution pouvait se trouver dans le cadre de la CPGL. Tant qu'on ne fera pas la guerre au Rwanda, on ne mettra pas fin aux questions de sécurité. Donc il faut d'abord la défense. La défense, c'est l'option de la défense qui nous permet d'avoir des solutions sur le plan sécuritaire.
Il faut faire la guerre au Rwanda, occuper le Rwanda, administrer le Rwanda, annexer le Rwanda. La CPGL ne peut se faire qu'à ces prix-là. Les Rwandais, l'élite rwandaise aime tellement le Congo, les richesses du Congo, qu'elles viendront. Exploiter ça avec nous dans le cadre de la CPGL, après qu'on ait réglé. Comment vous pouvez, vous, élite congolaise, vous journalistes, penser qu'il est normal que le Rwanda influe sur la politique congolaise? L'Ouganda influe sur la politique congolaise en disant nous voulons tel plutôt que tel, ainsi de suite. Et que nous ne sommes pas en mesure de dire qui nous voulons comme président au Rwanda. C'est parce que nous sommes faibles. Les premiers défis, il faut les lancer à nous-mêmes. Tant que nous n'aurons pas une armée, et nous n'aurons jamais d'armée si on n'a pas une bonne économie et par conséquent de bonnes finances, pour être en mesure de financer notre armée. Le Rwanda va se discipliner de lui-même. Nous pourrons faire la paix déjà en organisant notre État. D'où les principes de la solidarité qui doit caractériser nos rapports au sein du peuple, au sein de la classe politique. D'où la nécessité d'avoir un pouvoir légitime capable d'organiser l'économie, d'avoir de bonnes finances et d'être capable de financer une armée pour que les Rwandais se disciplinent, tous nos voisins qui nous importunent. L'intégration sous-régionale qui est une nécessité. Qui aurait pu faire que les Rwandais viennent au Congo par la grande porte? Pourquoi les Chinois, les Asiatiques, les Indiens peuvent venir investir dans notre pays, pas les Rwandais, pas les Ougandais? Pourquoi pas? Ce sont les Africains et les Congolais, de manière générale, nous sommes africanistes. Les Rwandais peuvent venir investir, exploiter. D'ailleurs, les 10 000 ou les 5 000 ou 8 000 kilomètres carrés qu'ils veulent avoir et qui n'auront jamais, en tout cas qui n'auront pas dans la paix. Et la guerre sera longue et peut-être éternelle. Ils ne l'auront jamais. Mais ce 10 000, c'est peu par rapport à ce qu'ils peuvent avoir en venant au Congo. Mais pour cela, il faut que... Comme on a l'usolo qui n'est pas ma gloire, na yaki maladie awa, vous avez vu, dans un malade, tokomi 1h55 minutes. Na moni porte le lit, boum! Batou bakoti, vraiment bazala ki ebele. Ebele, quand on dit ebele, ya ebele. Bakoti na ba machette. Bo pesa mbongo. Na la mkala où j'étais na mbetu. Yo lala, imbécile. Imbécile, pesa mbongo. Na lobi naza opéré, naza maladie, naza vraiment na mbongo te. Bata na mbetu bisika na lala ki. Bazui les $50 fana futa fana bimalelo. $50 était là. Bazui yango, téléphone nanga na montre nanga ekei. Bake pa ba infirmier, bazui ba infirmier. Baso ki to repona bimana bango, bo sepelisa biso. Bazui ba infirmier ni ba violer bango. Tant bazo sala wana ngai nazo mona. Bake ba longoli TV. Bazui TV, bazui ba infirmier ba violer bango na kati. Babim na bansu libanda ba violer bango. Wapi mbongo. Infirmier bi mbongo to travailler qui déjà ekenda ki mais auto za mwandambu ya mbongo ya pharmacie ya mkezali. Pesa bisongo pesa. Ba pesi bango bio o eza mukebo bakisa. Infirmier bi sava mbongo monsieur dans maternité donc na maternité. Ba kesi na maternité bazui mbongo ba violer lisuku na basu kilos na bango pardon. Basu vêtements na bango même eza libanda wana. Na voir même makila so boke makila eza wana. Bakoti bandi kopier ba mama ba doki bazui ba mbongo nyonso ba téléphone ekei nyonso ya motuya ekei. Allez, s'il vous plaît, bakoti bazui Microsoft babimi nango moko to babimi banzo kene moko beleli masa izala mi balé bazongi bazui tous les mi balé wana. Allez, bazui ba makila na ba chassene za ba makila oui bazui yango batina kasa basaki bagi pas docteur pesa mbongo bi docteur bi non naza mbongo te nazo kina ba 10 000 à 11 000 malade akabela kingango zwa bazui yango pesa chaussure bazui ba blamba docteur bazui biloko na biso nyonso ekei. Vraiment na kostenga na président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi naza mu Congo mais na linga yo muluba papa les jours à vote mutu tasinga na vote keba na babenga démoni ya division keba na démoni oyo ya tribalisme. Est-ce que na Congo tribalisme ezali? Est-ce que toza na tribalisme? Bandeko na ngai tango tobundaka awa tribalisme ezalaka yango wana mpona koyebisa bino tribalisme ezali te. Natamboli epai na epai namoni bolingo ya bana ya Congo, namoni bomoko ya bana ya Congo.
Mwana ya Congo alobi unité nationale. Mwana ya Congo alobi cohésion nationale. Mwana oyo aza na Goma alobi na ye oyo azali na Mwanda bazali ekolo moko. Eza boye te. Esengo to esengo te. Bandeko na ngai tozali toujours kobundela mboka na biso la République démocratique du Congo. Yango tozana bino awa na minute oyo. Merci à toi Julia, merci courte. Tozali kobundela mboka na biso parce que tolingi makambo ya solo et la kati ya mboka na biso, tolingi distraction te pe tolingi lokuta te na kati ya République démocratique du Congo. Parce que mboka na biso makambo za koleka na mboka na biso toyebi yango biso surtout que Félix 15% azali étiquette. Félix 15% azali mutu oyo aye pour à distraire peuple congolais au profit ya occupant tout Rwandais. Mais ndeko yanga yo ozali koloba nini? Position na yo ezali koloba nini na oyo eza koleka na kati ya mboka na yo? Ozali komona ba massacre, bazali komona bato na kati ya mboka na yo, ozali koloba nini? Po bundela mboka na yo. Ndeko yanga to pekisi bino bozala ba leader na bino te, oui ba leader bazali. Mais tout ça d'abord intérêt de la nation. Parce que apparemment comme ka kobundela ba leader bozobundela Congo te. Bolingi ba toucher leader te ba lo ba leader boete. Maintenant ba leader oba otambola ndenga mabe. Ba leader oba créer baza ko accompagner ba criminel. Ba leader oba bazali ba to ba bomba ki peuple congolais lobi. Le quoi za leader na yo ozali toujours ko soutenir ye. Mais makambo ya mboka Congo ezali kokene. Humiliation au Félix 15% a vu lelo oyo et pas ya Museveni to Paul Kagame. Ba partenaire na fiable. Ceux qui osali congolais, vous avez humilié. Ceux qui osali pena congolais, ils ont concerné yote. Parce que à petit tour inutile na kati ya Goma. Kagame zakuna te. Museveni za na Tanzanie, président Ougandais ayete. Mais yo osali ozosalango, osala baba na yebite. Est-ce que intérêt ya Congo na yo ezali wapi? Congo na yo, Congo na nga, Congo na ye kuna. Humiliation wana yo elobeli eloko te. Humiliation wana ya Félix 15%, pas na yo, eza d'importance te, elobeli pe eloko te. Est-ce que oza congolais to ozali occupant? De konangai to komi na suka émission na biso, to komi ko bundela mboka, to komi ko suka émission na biso, to bundela mboka na biso parce que to yebike projet ya balkanisation ezali toyoka sango ya bwisha wana uko naingia kwetu kukamata udongo yetu, petrole yetu kupale wafika kutosha. Hii ndiyo sababu mbalimbali ya vita ya kufa yetu. Bahati mbaya wanatumizia watoto ya mugi. La balkanisation a commencé par l'Ituri Nord Kivu. C'est planifié. Wanesha kupanga la balkanisation Ituri Nord Kivu iwe ichi ingine. Politique d'occupation ni kusema wa Rwanda wanane na batu mingi ya bageni bafika kuikala kwetu. C'est qu'on appelle la politique d'occupation des terres. Na ya tatu ni nini? Kuexploiter petrole yetu inajaa kwa Lac Albert. Wanatamani kutosha pasipo sisi. C'est une politique internationale et nationale. Lakini watu wa nchi yetu wanisha kukubali. Bahati mbaya wanatumizia batoto ya mugini bafanye vita ili plan yao ipate kuendelea. Tuko nasikia mutu asikudanganya. Sababu gani tuko nakufa huko kwa njugu? Sababu ya balkanisation. Au plan international wanatamani, kwa sababu mimi nilienda huko Alemanya, walinionyesha nini karte, na ile karte walionyesha wanisha gawa inchi yetu kwa inchi ine. Inchi ine niliona huko kwa Alemanya. Yafaa tuwaambie maneno waziwazi. Kwa sababu tuko najiuliza sababu gani mko napigana? Sababu kuna uwa wale watoto na vijana ya njuku baema balengo kapigana kule, habajui sababu gani. Bana bapatia nusu ya franga kitu hivi tu wako na uwa, lakini hawajui sababu gani wako na uwa.
kesho ndio tutakuwa watumwa ya wageni hapa kwetu. Walendu na Wahema yote pamoja tutakuwa watumwa ya watu wengine watafia kukamata nchi yetu hapa. Pale ndio tutafahamu. Wengine watakufa mbele, bahati yao. Lakini wengine watadumu miaka 10 ama 12 itareusir. Kwa kuweza kugawa Sudan, walituambia waziwazi, walitayarisha miaka 13 mambo ya kugawa Sudan du Nord et du Sud, lakini waliweza. Na walituambia munaona ni miaka 13 wako natayarisha kugawa, na leo banaisha kugawa. Leo biko na maendeleo kule ku Sudan, Sud Sudan. Si banayala huko pandia nini ya maji kule, banayala kule. Tutakuwa hivi kesho. Kama sisi Walendu na Wahema kule ama Waluru kule tunazidi kukubali, na Balugha tunakubali ile maneno ya watu kunasema mupigane, siku fulani tutajikuta tuko watumwa ya watu wengine, kwa sababu wanatutumia on nous a instrumentalisé. Nous devenons des instruments pour tuer, pour faire tout cela, mais la politique d'en dessous c'est autre chose. Yafaa tujue wako natutumizia. Tunaomba kwa Kodeko, tunaomba kwa watu ya chini ya kilima kule ya Nyakunde kule, muachane na ukabila na ujeuri, vita ya bure. Merci bandekorangai batata ba mama, tokomna suka émission na biso de tolobaka wana tozako bundela mboka na biso. La République démocratique du Congo, boyokile balobi na bino ke politique ya balkanisation, politique oyo bango bazali ko préparer ezali balkanisation pour babo bazwa mabele, mais biso tozobundela ba leader bandekorangai. Ezali esengo mingi ko servir leader oyo azana besoin ya nation, leader oyo azana besoin ya mboka na ye, leader oyo azako bundela nation na ye, azako bundela peuple na ye, azana voix bon, azana langage moko na peuple. Ba leader ya kolona bango wana. Mais soki un leader azana voix moko na peuple te, na moment oyo komi danger azongeli bino, lokola Félix 15% azako mobiliser ba Taliban, bazala na pays du peuple 15. Mais nous ne mobilisons pas le peuple congolais qui n'a pas du peuple parce qu'il nous concerne. Bisote ayebi deal oya signaki na Hippolyte Kanambe yemoko akosili sango parce que azali eluka makambo. Merci batata ba maman, merci bandeko na biso surtout. Tukutane lobby la même heure, même chaîne dans les après-midi parce que lobby ezali mukolo ya musala. Merci vraiment bakoko bazana na bino to bundela mboka na biso dans la vérité et dans la sincérité. Tukutane lobby na même chaîne, même air na kati ya Ekiri Baliangando. Ciao. Ekolo ya biso, ekolo Congo, etonda na vita, wanyama ele na ndenge. Depuis indépendance, ino lelo, peuple ninyangwa doit conscience était. Na Congo bakolitisa malonga bazalaka te, bango nyonso lolenge moko, bawelelaka mabumu na bango, babosani ete mpe bazosufri.